L'état des droits, à quel des poissons, ça c'est l'état des droits. On arrête les faibles. Monsieur Alain, on arrête les faibles. Les hommes puissants ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas traqués par la justice congolaise. Et vous me dites aujourd'hui qu'on a l'état des droits. État des droits. Monsieur. Ah. Oh. Kabila zonga na tête à pays, bakay na campus. Na moni bétidia mi retour à Kabila. Kabila leo so même na kitambo bukani. Ouah, chunarambo. Kabila so kitina na bandala yaka wana bandala bukani Kabila. Pourquoi on réclame Kabila? Kabiso mikolonyo so sai bango eloko te. Kolona ko boma bino. Kolona e ko boma bino ka ba konti boko silo sai o sali ka zalelo ezu okay. Tala motoka mako. Moi c'est mako azali mokolo ya mama ya mako. Parce que mako amona ka fumangani ya mère na yo eleka fumangani mikolo nyonso ndamba sala mako. Amona ka fumangani ya mama na. Mais moto mokolo ya mama na fumangani na zandenge. Ya monde après Amazon c'est Congo. Zambe tondi. Solution ngoni. Okomona bango bakisi kaka oyo kaka kabo. Hein? Oh, matakita. Ouais bango bakisi kaka. Boma mama. Bakisi na bango encore. Comme on a dit, Tatuka Bichi. Na comme Tatuka Bichi banda kala. Maintenant moi makamba pelenge ndu eleki. Na jongi ngefa normal na buaka kutu monyere wana kala. Hein? Na ningi sutu monyere wana au nom de Jésus mosika monyere wana. Na ningi angote. Discours nini ba passer l'élection monsieur. Discours ni ba telema, ba passer discours d'élection peuple congolais 5 ans abisto saliboy. Discours nini monsieur. Pourquoi nous embrouiller le peuple congolais qui souffre longtemps? Ah monsieur, peuple congolais a souffert. On n'a pas mangé, on n'a pas boire, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau à boire. Hein? On dit bon mengo, bon tiens la poche na bino. Basina motema, mototo jalaki na ye, atiki biso, azonge pa. Sanate, isala na ye, asakina, se amokili oyo. Yango ezali nzela ya. Mana ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto betia batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete muete balapa solution ezwami pona proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, Baimboka, chers Congolais, vous qui nous suivez partout à travers le monde, Mbote Nabino. Alors, comme les autres ont toujours l'habitude de dire que l'air est grave, mais enfin, Congolais et Sengeli à prendre conscience, Congolais et Sengeli Azala uni, Congolais à la Mouka, parce que Ngonga et Koki, Ngonga et Betty. Nabino yon surtout, Mbote Nabino, merci. Naya Djani ici, Tantunga pour Toubanga Mituri depuis Switzerland. Merci Nabino, tout vos soutenir Abisso, en tout cas, d'arrache-pied. Tout ça vraiment coton d'Abino Botondi, l'agnon surtout Bossa et l'Abisso. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est vrai que nous sommes aussi en direct, toujours sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous avons
le plaisir d'avoir sur ce plateau l'homme de Dieu, le prophète du peuple, prophète John Ngefa Oyo. Bino Bosenga Kito Zalanae Awa. Alors je crois que Naye et Longonete Omega Kosala Msala comme d'habitude. Prophète Ngefa Mbote na yope boye malamu. Nzambe apambola yo ndeko Alain. Le coup ma sande zonge pa Nzambe. Na okiba donso la bia nye to panza tozo panza lelo mais to bana lo samba. Izabo. Nzambe na lola totiki émission ya pa mbongo na yo totiki Congo démocratique na bandeko nyonso bazali banda na mboka. Ya wozala kati na bobatela bango na coronavirus yo. Na ebiete mo pe mabego so kati na bango te. Atiki ndeko Alain maboko na tanda télévision maboko na yo azali patron na yango. Pesa sagesse science. Pe intelligence a tout na erute pa na yo. To telemini mini moyo so na ngoto bobo pe apolo so ke na sika bikaoki tika ete bana Nzambe pe ba congolais yonso ba diaspora yonso bazala na bomoko poto longa na etumbo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Alors on a binoyo surtout au bosu occasion à la biso mesdames et messieurs, je vous ai dit pour nous ça là directeur et sengaka toujours soutien na binoyo surtout parce que sengel coacha ba crédit coacha ba abonnement de façon que bozala boye ba directeur ko sala ma mikolo presque nyon surtout tous à la peine à prophète Ngefa on a besoin à soutenir émission on a besoin de soutenir prophète Ngefa à travers direct nous allons à okoki kotinda mbalamoko mbongo na yo misolo na yo ko banana 2 €, 5 €, 10 $, 20 $, ainsi de suite au nyon surtout au CP pour na tina na ko soutenir mon sala parce que tant oyo ezali tant oyo que confinement c'est vrai qu'ils sont partis na mboka na biso mais kasi ko bima exactement moi koko sengeli ko tia carburant ko sala boye alors tout ça ne sengo ya ko zala na bino elongo pe mingi lisusu ko tala biso partout na mokili mobimba prophète Ngefa le sako ba sukola kan koimino te soko sukoli e akozokisa yo prophète Ngefa le sako ata omoni makako alinga kufatika ye soko sukoli elongi yonde nemi aliboso na ye prophète Ngefa le sako atelemi lokola moto orke bosusuta bayimboko be otolanda be le sako na sala mabe lokola na botama congolais fala botama pigme oyo ya Brésil o atamba fumangani libanda kena botama congolais prophète Ngefa le sako chokoli londe mokonzi nasuki wana merci beaucoup alors tant le bela chokoli londe mokonzi chokoli le zaranani chokoli le zali mbongo te parce que yo lobi na ye awa na confinement zali il faut carburant si tango na zolo ba mungo zo kauka il faut maya malili loboko epesa kango nde pambola maka soki pina chokoli le zali te moya lenga na to zala te nkolo azwa lokumu na bato to ba soutenir bino wa mikolo ba soutenir te ba lobi bana confinement ngai pe pona kopesa bato ba mbote na kangi pe ba mbote na ngeza isu te ma confinement aussi là donc mbote pe koti na confinement te ka soki ba fungoli te ngo chokoli le mokonzi merci beaucoup en tout cas na coach Gisno qui nous suit depuis quelque part Gisnovic biso ba congolais sengel to soutenir ka baimboka o baimboka ba ko bezala pe na volonté ya ko sunga bande ko na bango alors prophète Ngefa to koti mbala moko na entrée de jeu to kota na actualité 47 millions histoire à 47 millions et ningisi mboka awa de qui likola 47 millions bandeko o ba ko diriger biso bandimi et vaccin et anakati ya mboka oyo ba imboka bazwa vaccin pona ko batela bango na makambo etali coronavirus alors qu'il y a deux pays oyo ils ont enregistré plusieurs cas de décès ils ont ba pays où catastrophe et salami makasi kuna na mboka wana batikali kozwa vaccin te kasi bakonzi awa likola 47 millions ba ko beta biso le solo awa bandimi vaccin kota na mboka na biso réaction na yo ndeko alendele nakolobaka vérité pona kobanga Nzambe na kobanga mutu te na ko protéger bafricain pe na ko protéger Congo démocratique na mona mboka moko na mokili o bayibi ko protéger batu na bango te ka mboka depuis le modèle du Congo yami balé moto atekaki Yesu zaki chita l'Iscariote c'est son frère comment congolais yé moko akoteka bandeko na 49 millions de dollars est-ce que zali réel biso ba congolais biso ba africains nous sommes les cobayes de blanc nous sommes les jouets de blanc nous sommes les vaches ou les chiens de blanc comment bango moko mindele bazwaka vaccin te ba ko se bo sa essaye na bamboka na biso Afrique pour ani ba na plan moko diabolique pour na ko exterminer ba peuple africain na kena de coronavirus bimi na mindele et bandi na Chine mortalité est belle. La France a comme 10 000 décès. Espagne, on ne parle même pas. France, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, tout consort.
Alors corona nini vaccin wana bakoki kobanda yango liboso nano epai ya bango bato oyo bazali na baétat moko ya bato ebele biso tokufeli no ndenge wana te epuis tolobi te ke coronavirus na Congo te coronavirus ekoti na Congo parce que oyo batambolaka biyaya bakei baye na mindele na bango bakotisi biso mais tomoni mpe bato ya coronavirus tomoni te bamortalité bazoloba tomoni te comment fait-il possible nalandi lelo président chinois alobi bozwa bavaccin wana te oyo anti-coronavirus parce que ngai na Chine baespère na ngai bameki na banyama bakufi tala président wana muto esika virus esika bandi chinois alobi yango président chinois que nous saluons en passant tozongi Obama alobi magenga nazali président naza américain nazali noir bozwa bavaccin wana te Didier Raoul professeur oyo azali na Marseille je salue en passant bienvenue baronga c'est mon frère attends naboyi bato nyonso mbote confinement ezali mais napesi ye oyo azona na likambo wana alobi na essaye na laboratoire nango amise kokine napesi banyama bakufi bozwa yango te comment fait-il possible eloko oyo nono mindele bazodute yango bameke epai ya bango moko po koma bamuyembe kotrahi mboko lokola congolais muyembe moi je l'ai suivi monsieur l'ambassade ya Amérique alobi tozali parmi bakandida oyo na Afrique oyo bakosala teste ya coronavirus Congo na kati baya komeka yango muyembe docteur muyembe to muyembe pardon mais toza candidat bakongolais ce sont frères bandeko na yo mais bakomeka pa mama na yo bameka pa papa na yo bameka pa mwasi na yo bameka pa yo moko muyembe bazwa ministre nyonso bameka pe Tshisekedi parce que le premier président bameka Tshisekedi bameka pe Marc Kabundi servir d'exemple bameka pe Marc Kabundi bameka Tshisekedi bameka pe Marc Kabundi na mosusu komona nani wana au secrétaire général bango bana pouvoir bameka pe bango sima nango babengi nga mpona peuple na luki ba vaccin ngai moko na kozoya na se o ba se planter batoboli président Tshisekedi batoboli Kabundi Jabani Kabundi batoboli mosusu wana ba ke le premier ministre pe bisitondimi mais gouverner c'est prévoir monsieur natango Mobutu tomonaki biloko yo te natango Kabila le père tomonaki biloko yo te même Kabila yango azalaki il protégeait les Congolais malgré les étrangers nous allons où avec bateau d'individus avec 49 millions nde ozoteka peuple congolais nous disons Mouyembe avec les blancs nous ne sommes pas les cobayes moi j'ai dit au nom du peuple congolais j'ai dit en tant que prophète du peuple au nom des Africains et nabi tala bokokolo lolo omona loko na bino dozana biyele santale bino nde bakundo bokokolo lolo ça n'entrera pas au Congo. Prophète Ngefa, il y a eu plusieurs révélations par rapport à Makamou Italie vaccin parce qu'il y a eu quand même tout le monde va vidéo et circuler dans les réseaux sociaux, c'est vrai en plein assemblée réunion à Bango il y a eu plusieurs vaccins déjà au Bameka en Afrique. C'est-à-dire que le qui doutait même na vaccin contre polio, contre nini. Est-ce que na vaccin surtout il y a des quoi tu as peu doute parce que ceux qui mindé les bango il y a eu plusieurs vaccins tu as Tomeka en Afrique. Alors, est-ce que tu as coupé ça sous confiance à un vaccin ou non, il n'y a pas de confiance, on n'est pas mindé. Na quoi bisayo. Oui, bah na base c'est belé baba stérile à cause de les vaccins. Au moins moi j'ai un bout. Abeta na ma kembese mingité. Abeta na ma kembese té, abeta ma kiki mingité, au moins nini kuna nini. Oh, impuissance sexuelle. Et ça là. Mais à cause faut mangane ça la gâté. À cause de ma vaccin ba tala bino minde bino. Bino lo lienge na bino papa. OK, il y a beaucoup de révolutionnaires moi mon cœur na putain ba miome ba nani ba kiste plein na libum à cause de ma vaccin monsieur Alain ba vaccin ba cause de polio ezaki ba vaccin oyo ba pesa biso kufa na kati c'est pour ça nous voyons en Afrique beaucoup de mortalité en Afrique et puis ba vaccin au kufa le lobité après une année 2 ans et ba ni ko ramasser bateau oyo pouvoir nini biko protéger peuple na été. Papa n'a pas protégé à cause de l'argent, Judas l'Iscariote. Ok, bah Judas l'Iscariote, mais on s'en a de l'autre côté. Ça étonne aujourd'hui Congolais en Guinée. Ça comme meki coronavirus aussi ta famille. Bon mec corona bon. Maman na kufi on kufi ba tout ba kufi famille kufi. N'a pas souci non. Corona yé. Oh le battre outrage on fait quoi? On fait quel outrage? Vous voulez tuer les gens? Au Kobanga outrage envers le chef de l'État. Mais corona aussi ça bangote. Oh mon sous et bête la zone.
Et bien, tu as ma kémé. C'est comme une carotte. Bon, mais quand tu es donc, on va sur le coroner, c'est un pont. Au moins, le premier ministre britannique qui était là. Premier homme fort du monde, premier ministre britannique, il est où? Ok? Pour comment on sait ça va à cause de l'argent? Je vais vous dire pour quand qui t'a moqué. Tata mekata na leki tata te. Yo Adolphe Kando leka. Oh Adolphe mekata ko kate. Mbongo zalelo ko pambali bosona yo yawe. Mbongo zalelo ko pambali bosona yo yawe. De kondimela masia. Pouvoir ya pelengendu na poloso. Bataki Kongo likolo na mbongo Babomi ba Kongole likolo na mbongo Bokoti kambongo yo. Oyaki maboko pamba, boko zonga maboko pamba, na pantoufle ya chufu. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous pouvez soutenir? C'est-à-dire juste sur Otali na place il y a commentaire, au kiti na commentaire, au comment na commentaire na droite na yo, au comment na ici kabatier signe à dollar. Place on a ce que vous cliquez place on a et que diriger l'axayo. Comment est-ce que vous cliquez montant oyo lingi pour contribuer au qui peut continuer à partir il y a ici kawana. Ah merci beaucoup na bande konyo surtout bazo réagir na mon ligne de horizon déjà. Oh atindi des livres nzamba pambola yo bande ko nzamba pambola des livres zali nzamba pambola bozala et pour permettre connexion ezala toujours régulièrement. Alors prophète du peuple awa toko lobela makambu ya ba DC c'est vrai tous os compatir tous a vraiment de cœur na bandeko parce que tous a biso batunyo surtout bekela mo nzambe ezala na Espagne ezala na Italie ezala na États-Unis d'Amérique et si kanyon surtout au coronavirus est frappé na lingi na poser mutuna moko. Pendant qu'il y a eu de massacres à l'est, Walikale, Bunia, Itebero, Musenge, Toche Beni, Toche Kitutu, Toche Mwenga, Toche Chabunda, il y a eu plusieurs quand même territoires, localités, place des Ebele. Au massacre Salama, il y a l'Olenge na l'Olenge. Où il y a eu des gens, bazu bakami, bakoti na katia village, bazu bamibali, séquestré bango. Pendant plusieurs mois. Bazui basi na bango ba komi ko violer bango ba osela bango na ndenge nyonso tu ya mabe. Aucune fois totikala komona sango wana ekende na alioto ekende au sommet ya actualité boye. Qu'est-ce qui fait que le corona les gens veulent nous imposer tout le monde ba dirigeant ba s'impliquer na makamba corona comme pas possible. Au moment où on a est bato bazo kufa même na minute ba obeta sur la corona bato bazo kufa kaka. Mais personne ne réagit. Mutu mo côté alobaka. Face à makambo prophète ngefa oki koloba nini omoni nzambe amawa papa tolingi ya solo kitsakanda poto solo parce que ba imboka sengeli ba yeba ba comprendre na boka chapeau ma yatina omoni bino omoni bino ba président seni bobanga nzambe omani bitia botu na malumal nzambe bokola gbogbo kabna go malumal ye 2006 ye bemba zwaki ye kabila zwaki c'est bemba non omani konséquence nango soki de bazona na coronavirus mokile gangi mais génocide congolais où il y a plus de 15 millions de hommes jusqu'à là tout Congolais personne qui en parle même les autorités congolaises record il faut préciser record du monde. Hein? Même les autorités congolaises ne parlent pas. Même le gouvernement, même la présidence. Nous continuons souvent à mourir. On ne parle pas. Coronavirus, c'est les cas Galate 6-7, on ne se manque pas avec Dieu. C'est que l'homme aura semé le moissonneur. Il est moissonneur. Donc, on va se faire pas yabiso. Kotia Mindumbo. J'ai une amoni. Bakamati mwana mwasi batiki mabele polele bakamati nzeta munene batia mundumbo batie na nise bimi na munoko c'est crime contre l'humanité bakamati mobali c'est être aussi inhumain être inhumain bakamati mobali atelemi bazumbeli bakati fumangani nyonso na ba prokondo ekei bakati na prokondo nyonso ekei c'est monsieur ko sekatale nakomi kwena so saki ala na ko kwela ozilika
bonga nako kweya na kufi ya leo ozuli kam pona kongo bako bomanga toi likolo bako bomanga bako bomanga likolo immeuble oki ono nako kufa pona ba congolais personne qui en parle Gagame coucou d'ando azana corona coucou d'ando Gagame pas doit partir oh il y a est on saccage les Congolais avec les accords diaboliques et personne qui en parle le virus bazoloba tolobi boy. Prenons nous-mêmes en charge ce que Laurent Désiré Kabila, commandant du peuple, soldat du peuple, balobaki yango. Hein? Ba côté na pouvoir ko zubambongo na bango. Boya so bagi piaka wa bazuba moniere ba tchei na ba nini ba ko ba millionnaire. Et peuple congolais. Oh bazoloba, oh non, tout le peuple d'abord. C'est le ventre d'abord avec la corruption, monsieur. Avec la corruption, on ne voit pas clair. Hein? Congo so kende wapi to na malchance. Bino ba président Seni. Bato bozo tia bango na kobanga. Au moins ne paye. Les pays ne marchent pas sur les accords, messieurs. Les pays marchent avec la constitution de la République et les lois de la République. Mais chez nous au Congo, ce n'est pas la constitution, c'est les arrangements politiques. FCC, cash, INC. Mboke za à genoux. Botika ba tia la papa mboyo. Est-ce que le Sengel tout ndima souma mbaba parti politique parce que apparemment va parti politique ils ont dormir parti politique ne soutient monsieur parti politique etikali République démocratique du Congo autorité morale il y a parti politique peuple congolais et sili pas ça va luya luté hein pas ça va biloko pas mbaté parti politique ils sont kufa na Congo et côté le peuple d'abord bazwengo République démocratique du Congo parti politique le peuple bango bazala autorité morale abuo bien elle a dit tout ça malongo. Mais le lot quand même John Ngefa tozonga moi et pas tozonga parce que ndeko moko tu comme la biso a wana direct à l'obité mais bino bozolo baboy makambo ya vaccin déjà ba suspendre yango na lingi na rappeler ndeko au Congo to mo soki lelo bato continuer ça la pression c'est parce que toyebi makambo likana na kati ya mboka na biso. Est-ce que oyebi histoire makambo salama awate il y a eu de gens au basala makambo ebele au pelelo baloba qui va suspendre yango mais tout le monde a effet na yango. Est-ce que 47 ceux qui 49 millions ceux qui déjà bato bazu yango déjà bakozongisa yango po ba bandela makambo to bakosala ndenge ni. Monsieur, le président ne gouverne pas le pays lui seul. Mais c'est là tu sais qu'il peut avoir les bonnes initiatives mais on va pas pembe na. Mais tout le monde qui va pour l'alliance, président, tu sais qu'il ne travaille pas seul. Hein? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tant FCC Kangi, FCC Simanaye, FCC Sugo, ils ont commandé à Nyatié. Mais ce sont les accords qui n'ont jamais été dévoilés, parce que tu es pas d'accord en Mais tout le monde est d'accord. FCC n'a caché. FCC n'a caché, mais c'est le pays qui souffre. Tout le monde va suspendre en côté. Pression, il y a vaccin Oyo. Pression au peuple congolais et nous saluons les diasporas. Nde muyembe à cause qu'on suspend yango. Mais là, pour information, bah comme si on teste, parce que $20 batobolio, $20 batobolio. Le quoi Congo Muganzala, il y a pas espoir exaté. Les gens bah batobola bango, il y aura des morts. Hein? Et comme il est là, $20 bah pesio. Mais rôle et autorité bazo même abisso les alignes. Pour la retourne c'est pas poche na bango. Et ce que les lots ezala marambia $20 pour ozo vaccin, je crois que il y a risque et Simba. Alors d'où je crois qu'il faut changer les mécanismes, méthodes pour n'atteindre la pression parce que aujourd'hui $20 au bois qu'elle soit une longue. Aujourd'hui $20 aujourd'hui basé au bois qu'elle a mis. Aujourd'hui parce que ce sont des criminels. Congolais tellement sont des criminels. Ce sont des criminels. Nazo Bisayo idéologie mosuni na 3h du matin. Parce que quand tu vas ndako par force qu'on vacciner bango. Est-ce que tu connais la mortalité au Espagne? États-Unis à 100 000 les lots bazar teint. Oh bah koufi, tu combien de niveau ango? Tu combien de bango djalé le pont na nini? Djalé lo ya nini, djalé lo ya quoi? Et les pays sont sombres, ils ont quoi, ils ont kende. Est-ce que monsieur allez na tout nio? 2023 bazolinga, bazota 5 candidats. 5 pendant voix va voter bango 5 voix. 1 2 3 4 5. Bako zwango? Ça c'est grave. Hein? 2023 bazota 5. Bon ba mesala ko tia ba continuer balingi. Même balo ko simba le susute. Ozomona, to kanisa ki changement ko kota. Tu connais Congo comme Eldorado, tu connais ça, il va changer. Au contraire, quand moi j'ai vu Alain,
na ngiringiri Mama Poto, na plateau, na Mama Poto, les gens réclament Kabila zonga na tête à pays. Na Kamoki ba Congolais, moi na moni Kabila zonga na tête à pays. Il y a certaines personnes qui ont voulu quand même blanchir Kabila alors. Blanchir Kabila, balobi Kabila zonga na tête à pays, ba kay na campus. Na moni ba étudiant mi retour à Kabila. Kabila le so même na Kitambo Bukani. Wouah, je suis Rambo. Kabila so qui dit na bandala yaka wana bandala Bukani Kabila. Pourquoi on réclame Kabila? Bawangani Yesu. Le Kabila comme mais babikisi le Kabila comme bien parce que gestion à Kabila ezaki ya potopoto. Mais tu as quand même que président Fatia Zamutu quand même à qui n'a Fatia ko sala ni monsieur na boy batala le monsieur ah tikanga na bantala bamba bakiti oh na boy pene batala na bino na so boy yango na kombo nzambe état de droit yo boy état de droit zali moko na état de droit moko na état de droit okabisanga likambo ya mwana mwasi oyo Eliane na ambie esuka boy état de droit. Vous blaguez avec l'état de droit, monsieur? On a toutes nos questions. Ah, du Camboyambi. Est-ce que pour l'état de droit, à quel de poisson? Ça, c'est l'état de droit. On arrête les faibles. Monsieur Alain, on arrête les faibles. Les hommes puissants ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas traqués par la justice congolaise. Et vous me dites aujourd'hui qu'on a l'état de droit? Mbi et Soukiwa. Du Kamambi et Otunanga Motunawana. Et Soukiwapi. Et que va bien Kara Ivera. Mpele donc Peleda. Ok, réponse n'a pas sûr. Merci beaucoup Nabanekotou Obozota Labiso, Oboza en direct. Alors Bozala Ebele, bah on va continuer beaucoup déjà. Alors tout maximiser les sous-sous, bah commentaire Nabino, bah like, partager aussi lien et ça la malamu. Alors Bandekotou Banda Ekotou Nabiso Motuna question en ce qui concerne Nengeni Baoki Kosala pour Natina na participer. N'hésitez surtout pas. Dans le bas qui déjà bien, il suffit juste au côté na place ya ba commentaire à partir ba commentaire wana okomona na se signe $, eza wana o cliquer na signe $, et ko lakisa yo okopona montant oyo za nango besoin au contribuer pour natina na kosonga parce que c'est qui est vrai ba direct bota la boyer c'est payable, c'est l'argent, il faut payer de l'argent, c'est l'argent, il faut que tu aies la connexion pour na kozala na qualité à malamu et puis tu respecter quand même temps parce que pour na boyer sengeli prophète Ngefa a ote pa na ye ayati na bureau awa tout salaire tout tourner awa na plateau si manango azonga les sous malgré le risque possible toujours courir mais nous acceptons ba filaka biso mikolonyo so ça dans le côté kolona ko boma bino kolona e ko boma bino ka ba konti boko silo sai o salika zalelo ezui okay et ce sont des choses que ngamo on a expérimenté donc nazana prophète Ngefa ngamo mutazo tunaye yo comme prophète Ndengeni je me pose une question mutazo tunanga comme prophète Ndengeni tala batonga mbongo comme prophète Ndengeni. Ah, ça c'est grave. Alors merci beaucoup. On va toucher un autre point parce que je vous avais dit l'autre ça la Méli mais l'autre Simi Awa Totiki, tout simplement parce que tout ça on a besoin quand même il y a peuple congolais Azoa éclaircissement. Nous sommes toujours dans la ville-province de Kinshasa. Pour la toute première fois depuis que le confinement est bandit, le tout premier pays automonique confinement et ça l'a mis en partie. Et la République démocratique du Congo. Prophète Ngefa, gouverneur de la ville, a ciblé Gombe, a lobby Gombe, confiné. Réaction à yo. Biscanyo so batoba kotambola makasi Gombe, pas d'entrée, pas de sortie. Macaron pour na kokota, macaron c'était comme un hôtel de ville. $10 comme na $40. T'as la pouvoir à mon poteau. Général, commandant la ville à lobby, montarokota kunate. Même à Macaro. Si Kaoyo, gouverneur lobby, c'est moi l'autorité morale. C'est combat entre Kimbuta et Kanyam. Mais Kanyam et Kimbuta, peut perdre. Mais le gouverneur, Motakabila, ministre intérieur, Ouazalia, Motaï de pêche. C'est quoi le général Azamoutanan? Article 45-48 de la Constitution lobby, soldats dans la politique. Les là, confiné. Les là, comme on a tendance. Comme on a tendance. Parce que, sanguisat, et bon, tarani. Moi, pour tout. Sanguisat, pour tout. Les là, bon, lobby confinement à Gombe. Nous avons 0 mètre à Gombe. 0 mètre à côté à Gombe, dans ma colo. Dans le mois 2000, nous avons dit soldats, dans le mois 2000 à côté. Mais, virus au tambola, dans mon pépé. Bango moko bata Gombe, basa bimi Gombe comme na cité na hôtel. Bato soda ezokende kuna ko batela bango aza même na cachete. Soki abimi avant na moi sine na ndako na ban. Akoza contaminer to contaminer te. Akoza contaminer.
Yami bale gombe awa na kitambe kangami boy. Mon pépé olongo na gombe 0 mètre ko simba wate. Hein? Nyoso basali wana ba confiner ka mboka mobimba. Ville mobimba. Non ba parti parce que eko simba te. Monsieur landi yango. Yami bale. Bango moko ba eko bima na bango awa bazozonga na gombe. Hein? Bako contaminer biso dans la cité te. Hein? Et puis bako ngamo pépé. Ezali kope ya 48 millions. Soki basali boy on met ça yoki yango pour appeler ça bateau 19 milliards. Bako zoate, ba pesa en Espagne 19 milliards. Ba pesa na France 19 milliards. Ba pesa na Italie. Na Italie 19 milliards. États-Unis 100 000. Ba pesa na bango. Pourquoi ba linga ba copie. Lobi bino funga ki gouvernement kabina. Bo fingi mobutu moyibi. Bino nde IDPS bato ya changement. Bon, il y a un changement, il y a comme ça, beaucoup Eldorado. Mais tout le monde a président, tout le monde a l'équipe, non? Hein? Baleki bango. Baleki na géré mbok, j'attends qu'il n'est papa. Toké na Kassavoub, à l'équipe bango de pèse. Hein? Toké na Kabila le père, à l'équipe bango. Toké na Kabila à l'équipe bango. Hein? Toké na Kabila le fils, à l'équipe bango. Mais bango en tête, t'es là, botika dzalelo. Quand on commence à pouvoir, les peuples d'abord, yango wapi. Bon moni yango. Yango moni nzambe akotika peuple te. Quand un malheureux crie, monsieur, l'internet coûte de quitte. Hébreu 4:3 na bimisa bango tout polele, abimisi misango polele. Discours nini bako pesa l'élection, monsieur. Discours nini bako telema, ba pesa discours d'élection, peuple congolais, 5 ans na bisto saliboy. Discours nini, monsieur. Pourquoi nous embrouiller le peuple congolais qui souffre longtemps? Ah, monsieur, peuple congolais a souffert. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau à boire. Hein? Bon, tu vas me dire, la poche n'a pas. Hein? État lié, ni va repasser dans la élection. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Malheureux. Ce sont les gens malheureux. On a peur dans mon tuteur. Au Bominga, le coronavirus, au Bomabino, tu as 50. Donc, aussi là. On touche un coronavirus et qu'on Bomabino. On a dit coronavirus pour Mamout. Et bien, tu as mon aussi. On a comme que. Attends, président, Loba, premier ministre. On ressemble au bon akal. Et si nous avons le bas aller, ma soube zobima, Farad zobima. On semble au bon akal. Outrage, enfin les chefs. Oui, il y a besoin. Outrage, enfin les chefs. C'est l'outrage. Je défends ma belle patrie. Les autres femmes pas congolais. On ne fait pas clair. On ne fait pas clair. Parce que qui lobby piaka comme une bavette. Bah on va ta Johnny. Bah on va ta Kenzo. Hein? Bah on va ta 10 mai 2019. Mais c'est dans le bataille montre-moi à Londres. Ozongi sous ambassade puis le c'est canal montre-moi à Londres. Alors somba ba soulier 20 000 €. Monda otanga mbongo bazobanga. Monda azo quelle bourgeoisie et le peuple congolais. On a ça na mboko. Alors ça na mboko mais il est lieutenant-colonel, n'est pas colonel. Monda azobanga mbongo en espèce monsieur. En espèce. En espèce. Ma banque ezati. Makamba banque te n'importe what en espèce te. Boy, azo pesa rose otangangu. Pe ake akangami na fali. Fali pupa. Wa contribution virus à sida, virus oyo ba benga coronavirus. Avali na fali boy. Est-ce que bato ya boy na na moko. Ah petit. Tika biloko de bato ya boto ko ndimela bango. Prophète kitana no. Kitana no keto. Mboka ya bango monsieur Alain. Na to tambola carbinet zate. Na to tambola bana balete. Et l'autre moko balete. Ils sont busy avec l'argent monsieur. Ça c'est grave, ça fait très mal. Alors Pona nini boy ko? Mboka yango nzamba ko sali kolo ka pona bango, bato bombolo ba kolo ka monsieur Alain. Alors que Mibeko constitution et lobby bongoté. Constitution Congolais. Soit t'es go devant la loi. Si. Article 58 de Constitution. Et l'obini. Les richesses de la République congolaise. Tout Congolais a le droit de se réjouir. Colora. Bakotaka biso atake bango. Est-ce que tout le monde a gagné? Motaki Pierre Capierre ma pantalon ma bé, soulier ma bé, a commis le lot, il devient bourgeois. Il devient bourgeois. Il devient bourgeois. Et le peuple d'abord. Moi, je n'ai pas peur de mourir, monsieur, à cause de Congo. Ça c'est grave. Je n'ai pas peur de mourir.
Peuple congolais, la mouka. C'est une des émissions tout ça la pour natina na sensibilité. Congolais. Ils nous prennent comme des bêtes, des animaux. Nous ne sommes pas le peuple, monsieur. Ça c'est. Pas bolona na bango, ba soba na bango, ba ba susu ndaba. Te ba bête, je te ko matina bête. Mais toi ça la bête. Ba yi biso siko, ba yi so tonga ya bête non. Donc on a bête $20 bête non. Ça c'est grave, merci beaucoup. Ça, ça? Bozala et belé. Merci Nabino Toubokoti déjà en ligne pour na. Moi je m'en fous. Direct Oyo. En tout cas, merci Nabino Nyon surtout. Bandeko Oyo. Bazali Kolanda Biso, Bokota la Biso. Encore une fois de plus, je vous informe que Bino Bato Sengaki et les Karamingi peine direct parce que vous en avez besoin de réagir, réagir à travers le numéro qui est affiché dans les commentaires. Alors, vous en avez besoin de soutenir Biso, bo hésiter. Kende juste na scène na commentaire au monde à droite na yo au monde ezali na signe à dollar eza place wana soko cliquer place wana okoki ko contribuer na émission o na montagne surtout oyo ko sepela opesa pona tina na kosunga musala ekende liboso parce que maramba boye prophète ngefa pona aya il faut acha carburant pour alonga epa na esengel akoma awa et tout ça ça fait très mal, ça fait très mal na ebisa ki ndeko moko marambo to sala ko kansate que toi bazoba boza ebele bosengi na biso bobike mais alendele bino diana ba prophète ngefa boza ba lobeli ya mboka bino bazo ba to bozo bunda pona mboka bokene bosa la marche na ebisa ki bino to kosala marche ko za sous-souté donc ça la action pour les marche là ya marche donc ça parce que marche marche réduire combat na biso marche zo réduire combat tozo ba les sous-souté peuple par na ye pas peuple za wapi peuple zo kene wapi to lo bango toujours bien un pays où des choses ne s'expliquent pas, un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre, c'est-à-dire écart à la moulaï. Ah, tout ça on a deux classes. Classe yabatu mbongo puis mbongo ebele. Tout ça pe na classe yabatu bazanga mbongo puis ba pauvre ya makasi. Ya makasi. Alors on se pose la question na mboka ya boitoko kende wapi. On nous parle de coltan, on nous parle de l'or, on nous parle de diamants et des forêts. Ba forêt surtout. Des eaux. Que le Congo a Congolais bénéficié na yango. Ba oboma batu. Kolona atala kufi. Je vous avais déjà dit que Tokotikate parce que nous avons un devoir. Nous avons un devoir pour Namboka Oyo. Même ceux qui bisent Totiki, il y aura une nouvelle génération. Et qu'on continue. Et pénalite. Papéto de former, on va continuer à l'IT. Papéto va former, on va continuer à l'IT. Alors, il y a nos abonnés pété dans la nouvelle tendance télévision qui est né place pour commis s'abonner. Au cliquer, au à droite, les sous, au moment de la place, mon cloche, Zali, au fini, place, on a posé la notification en temps réel à chaque fois que vous allez na direct, même si vous avez direct, tout ça, on attend, tout ça, la peine, pourquoi on a bouton à partir à 20h, heure de Kin, mais les lots, tout ça, il y a un peu en retard parce que vous avez quand même, pour faire ta musica, ti aya awa, et tout ça, la ramsala, pour tout continuer comme ça, là, moussala boye. Alors, nous prenons le dossier, tous on a nous pause, côté vaccin, parce que tout le là, on vaccin, tout le monde bon monter. Vaccins ils continuent. Ceux qui même vaccin on a mekia on a banyama ba kufi. Et bon mon bateau. Bobo mabiso. Ceux qui ba mekia on a pays awa et bomi batou en Afrique. Et bon on a Congo. Il faut faire très attention. En tant que Sabine Loko Moko il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas na kati ya mboka na biso. Ceux qui vont dire ko tambola awa personne ne va me contredire. Cash net vanda au sombango 100 francs, 200 francs congolais. Mais du coup, mine de rien, dans le moment où on a bêté sur le sol, le coronavirus, cash est commis à 2000, 2500 francs. Et puis là, il y a unique. Nous sommes comme 3000 francs. Alors, je pose une question. Dans une famille, oh, papa est fonctionnaire, maman est femme de ménage, tozoni kaka, bazan a 10 enfants. Ceux qui ont 10 plus 2, ça fait 12. Alors, ceux qui ont masque, on a tous tombé la bande de cognon, c'est-à-dire pour 12 personnes, 2500 fois 12, et ça, il faut combien? C'est 30 000 francs congolais. Alors que masque, on a Ezope Kisama et Latama au-delà, il y a 4 heures du temps. C'est-à-dire qu'il faut tout ça pendant 3 heures du temps. C'est que par jour, la famille, mon Seigneur va ça, na moi, na mon va ça, 2 ou 3 masques. Alors, vous savez, c'est 30 000 francs congolais multipliés par 3. Et ça, là, combien? Allez-y comprendre. Papa fonctionnaire, salaire coûte bimaraté. Et là, quand on a coronavirus, en parlant de cette pandémie, Tomoni ministre de la santé baliki na télévision. Croyant que balingi balaksabiso et loko moko ya motuya ya malamu. On nous annonce que bazo ça la biso chaîne à sensibilisation, chaîne à télévision. Au moment où nous avons 64 chaînes à télévision dans la ville province à Kinshasa, non exploitées. Il suffit que
Merci, n'a pas dit Vano, Tozo Bapel. Si on a signalé une de Tozo Bapel. Mais je vous signale, Nakati Mboka Nabiso, na 64 chaînes de télévision, il suffit qu'un décret signé par le président de la République. À l'objet qui à partir d'aujourd'hui, même ministre de l'Information, toutes les chaînes sont à la disposition, il y a gouvernement. Pour nous, Italie, coronavirus, sensibilisation et ça, la Tolongo, on a chaîne de télévision, ça vaut des millions. On a Tolongo, lui place. Tozongi, Nakatia, vie, il y a des Congolais. On a des chaînes de télévision. On a un sérieux problème de communication. Ici, il y a 2 mois, il y a courant de foot. Il y a certaines communes où il y a 4 mois, 5 mois, il y a maïté. Courant, nous n'en parlons pas. 2 mois, 3 mois, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne touche pas la population. La population a besoin, il y a communication extrémité, communication. Ce sont les embrouillères. Les embrouillères, à pamba, les embrouillères. Ceux qui ont kanginga, boyba déjà que. Biso pe tokoloba pe kaka tokolemba pe kaka. Bosolo. Tokolemba te tokoloba. Alors, prophète Ngefa, la population, tout le peuple face à tout ce qui se passe, il y a des dirigeants. Quelle est la position il y a peuple? Peuple a sa position nini parce que déception il est qui? Non, peuple a abandonné leur propre sort. Mais c'est le Congo. Un président chrétien. Tala na kati ya Tanzanie. Mosuku ekoti na mboka na coronavirus. Président akei moko ko saka bato biloko wana papa. Akei na ngomba na mabanga kolala sans garder comme ça quoi. Nzambe yozali le seul ko sauver mboka na ngai. Regarde le président angolais. Lorenzo, je le félicite, que Dieu te bénisse. Alobi bana confinement. Apesi balos, apesi basoso, ba mafuta biloko nyonso. Alobi boy, na okanga be gliste, so na 1000 personnes. Ça la 5 cultes na pas tout bon de pas ensemble. Ndenge 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 lobi. Hein? Na moni président Coucou Dendo. Hein? Un président rwandais Coucou Dendo. Oya bon, ils sont 15 000 azapu na maladie oya nini. Ndenge zo bikisa na ibite. Banda kende azana Grande-Bretagne. Obi kazana na virus coronavirus. Tout le monde a un réseau social. Azana yango. A signé des cas dans un avion. Bon, personne à Congolais, t'es nani Rwandais, t'es pas na bango. Mais oh ya biso. Bazo proposé ndako ba local ba bayer 2 mois ba tumisabino. Bango ba tonga bandako. Bon escroquerie na niva suka boko papa. Bango ba tonga bandako avec sa locataire. Ba bayer ba futu bandako, bango ba tonga bandako. Ce qui est très difficile parce que papa tokei. Nani akoni bayer nini akondima. Hein? Bango kanyoso ekolisiba. École ici, c'est salaire double. Hein, papa? Yozola na Macron, bilanda landa. Malanda ngulu eza mabe. Macron 2020, professeur Bimabo. Il sortira en France un jeune président qui sera fort. À quoi c'est l'économie du monde? Hein? Bato bakoyo kai. Eza Macron. Tala motoka Macron. Moi c'est Macron, azali mokolo ya mama ya Macron. Parce que Macron a fumangani à mère na yo et les cas fumangani mikolonyo sont dans basala Macron. Amana fumangani à maman na. Mais moto mokola maman na fumangani ngazandenge. Hein? Tala moto ko Macron. Hein? Parce que moto bozo la na Macron. Moto bozo la ndaye confinement. Bon ça la boy. Macron a bimi c'est 430 000 milliards. Il y a euro pour na ko futa bato ko sala bato. Bino bimi combien? Ka mibeko na mibeko. Mibeko. Yango moni chapeau ya on a zaki na koma ita tukabishi. Hein? Au changer na longwa na tukabishi na boka monyere na bango kala. Yeso bana zona borsalino. Na boka na koma ka tukabishi oyebite. Comme na ngai tatukabishi. Na koma tatukabishi banda kala. Maintenant moni makamba pelenge ndu eleki. Na zongi ngefa normal na boka kutu monyere wana kala. Hein? Na ningi sunu monyere wana au nom de Jésus mosika monyere wana. Na ningi angote. Ozomona siko oya bango. Bazala bato bakwesa pouvoir bango wana. Moto muso cordonnier asalate. Ba mère na mapa na tongo o bateka te. Mère na bana combien misala za na Congo te. IDPS ye moko. Ba combattant bazo déclarer mitema mabe ba conduit de pes. Boy ba bunda ki bitumba. Ba tie bango la poste te. Lele ba ba we wa trrr. We wa mama biso trrr. Na ba tie bango te. Hein? Bazo zo bato mususu.
bandeko na bango bauti na place na bango est-ce que bacombattant na bakondima tala kaka bacombattant na bakwesi depesi bakopandi depesi parce que tobuni 38 ans de pouvoir tozwi lelo pouvoir mais baoyo babundaki vrai batoyi depesi papa bazaka baparlementaire debout baye kosouffrir kaka na moi mais bavrai mpenza combattant rien ozomona est-ce que omona yango normal soki baboyi no bato na bango idepesi bango moko basala bango batenant de pouvoir bango moko basali coterie tribal oyo liya o professeur aloba mais peuple bakanisa peuple ni Tshisekedi azomema mboka ye moko te peuple congo tozanose bino coalition ebomi Tshisekedi alternance ebomi Tshisekedi il peut avoir de bonnes initiatives akoki kosala mais il est bloqué est-ce que Tshisekedi azo gouverner parlement qui est le président du parlement c'est FCC Kabila qui est le président quand on parle de Janine na boy biloko on a l'un quand on parle de Janine Mabunda on parle de Chunaram quand on parle de Chunarambo ezali Kabila motamindoki to olandinga lelo yo président kola parlement lelo na Sénat au cas de vacance chef de l'État, c'est le président du Sénat qui prend l'intérim pour organiser l'élection. C'est qui? Tambwe Mwamba. Quand on parle de Tambwe Mwamba, on parle de qui? De Chunarambo. Odwi Chunarambo Mutaminduki. Ton. Osoka. Bon voilà. La émission yangoan. La loi il s'en de presse n'a parlé na Sénat. Ba na combien de sénateurs? Ba combien de sénateurs? Moko pa mrakaso oy. Nyoso combien si 99. C'est Chunarambo. Tout dans le parlement. Parce que l'autorité a un président qui règne, il faut contrôler le Parlement, le Sénat. Le Parlement, 400 députés à Chunaram. Bango bana combien? Tolongo les gouverneurs sont provinciaux. Il y a Kabila. Les députés provinciaux à Kabila. Si vous avez Sangai, Tshisekedi, Louani n'a collecté pour le peuple. Atia bango ta $200 parce que autorité budgétaire monsieur ce n'est pas le président l'autorité budgétaire en mboka zaka parlementaire est-ce que ba collègue sango le pays est KO un président qui est fort il faut récupérer le parlement et Sénat na maboko na là il est fort il dirige le pays un président a un contrat parlementaire a un porteur sénateur qu'est-ce qu'il doit faire il sera obligé de se plier et surtout à partager à se plier à partager le pouvoir na bandeko ba ko imposer parce qu'il n'est pas fort ba ko imposer parce qu'il n'est pas fort ceux qui oboye ko le katé ceux qui passer ba ko destituer ozo mona que c'est ça si on retourne à Tshisekedi qu'est-ce que le président Tshisekedi va faire alors entre marteau l'enclume natala no bandeko msu bazo benga awa allô Toza en direct, Mbote maman. Allô, Toza en direct. Toza en direct, Mbote. Mbote ngala nzotuna. Nalingi natuna yange faboy. Ona vaccin muyembe amemi na Congo. Alobi nini? Akoloba nini na muyembe? Ndenge amemi vaccin na Congo. OK. Maman n'a pas répondu en direct. Papa Ngefa, prophète du peuple, le biboy. Donc, on a vaccin, on a témoigné, on pas maman na ye, na tata na ye, na mwasi na ye, ma kembese na ye, na bana na ye, pe biso to zwa vaccin wana. So ka pesi yango te to ko zwa yango te congolais afungoli miso to ko zwa yango mokolo moko te biso to zali bantaba ya muyembe na occidentaux mindele te. Réponse na yango wana. Merci, maman. Merci. Beaucoup, Merci beaucoup pour la réaction. Alors, Bino Batozo Landabiso en direct. Le numéro est affiché, plus 243 85 82 891. Vous pouvez appeler Papa Divano occupé ko benga sikoyo pour na appel parce que on a moni quand même bande ko ça belé bazo meka ba benga mais j'étais obligé quand même na toi tout ça la ta matière mwandamou. Avant tozongela susu, toza quelques appels après tozonga li susu sur matière parce qu'il y a beaucoup vraiment de choses à dire. Merci na bande ko surtout boza Bolanda biso déjà je crois 369 personnes en tout cas merci Nabino Nyon surtout Bozalara et Belé Bo Mata donc on dire 400 personnes donc Bo Mataka parce que et Sengeli to solo là merci au lobby pour la volume de Toyoki. OK alors tozo zela bandeko bozo benga oh déjà obi ke olingi peut passer en direct au koki ko benga voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Aux gens a besoin de contacter Bisso
boki koko tambala moko en direct solo mbala moko. Alors, Tosui, dossier Durkaba, Vital Kamerhe. Aujourd'hui, ça brûle entre le Durkaba, la justice. Procureur général a Tindeli déjà 2 invitations, à 2 reprises, mais jusque-là, aucune de les invitations s'est présentée. Bon. Réaction na yo parce que toyebi quand même il y a eu DG à Robanka Kangamaki à Kotaki Boloko Tomoni Libanais à Kotaki Boloko il y a eu des gens qui ont été cités puis arrêtés. On a sorti il y a DG il y a Robank Toyoki qui a eu plusieurs révélations. Alors on a 4 révélations et Sali Kimbala moko ba non cité ba komi ko interpeller bango pourquoi est-ce que mon amboka Vital Kamerhe alingi ko se présenter té na justice. Il y a liboso monsieur Alain ezali embrouillement. Et donc, on a dossier oyo ya mbiye na mwana mwasi Eliane ale directement babimisi Fali. Fali ba mbrouiller likambo ya. Donc une façon ko casser. Ya ko casser esili. Si ma Fali abimi ale babimisi vaccin. Faut ba mbrouiller bateau. Mais moi j'ai dit aux gens, bandeko boyo kangai. Émission elle ba vérité rien que la vérité. Mongongo pekei. Elle ba vérité c'est rien que la vérité. Oui, bien, on a partage le pouvoir. Tozali un état fédéral, un état démocratique. Il faut que les gens comprendre. Tala, directeur et cabinet président, ont le même niveau que le premier ministre. Même rang. Conseiller président, ont le même rang que le ministre. Oui, bien, on a interpellé Kamerhe. Aya Kosamba, et ça va parquer à grande instance, va parquer à ma TTT. C'est coup constitutionnel ou coup de cassation. Okay. Bango Bazali n'a droit, parce que Bazali va haute cour. Il y a combien de président de la République qui a interpellé le Premier ministre, qui a interpellé le directeur cabinet. Mais tout le monde a Nini à ma TTT. Et combien de directeurs pendenge Nini Aya Kuna, parce que Bazali n'a droit à Kosamba ça a été. Moi j'avais un problème. Avec le directeur, il y a cabinet, il y a recteur de l'université. Tant que comme il y a parquet à Kalamou, Samba directement lettre de Babi, directeur de cabinet, il y a recteur de l'université, au cadre, il faut que zonga na cour il y a grande instance à Gombe. On se montre. Mais Kamerhe a dit parce que un niveau n'a été. Mais ce cours de cassation ou bien cours il y a constitutionnel et convoqué Kamerhe attaqué au cadre de la République à quoi kende. Oh tout ça les lots ils allaient rébellion judiciaire alors mboka ils okufa. Oye ba likamu ya Mike coup constitutionnel et abrogé ba décision sur Mike abima mais coup de cassation quand Mike. Oh et bimi si Mike c'est pas coup constitutionnel c'est coup de cassation ndendi Mike abima abimi. Hein toi na mboka ndenge na mo potu. Mboka ya mo potu bato mo potu les mêmes partout, mais par rapport à l'explication, ils allaient clair, mes prophètes, mais il y a Kolobate qui est au blanchir de Vital Kamerhe quand même. Parce que ceux qui vont c'est qu'il y a quelque chose. Kamerhe est fautif. Na moninga moko, na Kivu, na Kavi na e, plein de dollars, azoa qui engwa. Tout le monde va électro-commission. Est-ce que le chef de l'État Koloba, électro-commission, c'est la coopération? Hein? Mboga ba pourcentage parce que mundele on atangi pe bato ebele mais niveau ya Kamerhe ba kobenga na ba parquet ya matetete hein procureur général wana parquet matetete atinda ya dossier na ye na cour de cassation ou bien na cour constitutionnel nde ba ko convoquer Kamerhe attaquer na rang na ye à côté lema parce que on a mboka na partage de pouvoir dans un pouvoir présidentiel dans un législatif dans un pouvoir juridique peut dans un pouvoir parlementaire tout ça divisé hein tout ça divisé ça m'a montré Kamerhe en tant que mutamayel hein mutapelengeni makasi min Kamerhe hein amoni motoko la ngai na ko kende kuna ana droit na ye parce que l'état construit en mboka ne PC niveau wana azali au cadre de la République et ça va parquer ba grande ba ko samsa Kamerhe wana. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que à chaque fois on soulève un point très fort où le peuple a besoin, il y a éclaircissement par rapport
point wana aussi to kaka que dossier moko boy et botami et yeux en plaire et du coup ça plan na bango bakama ba 15 millions et ezalaki awa eleki ekendaki wapi et si la pika boye personne et les gens ont été blanchis na kati ya makambo oyo au moment où tozoloba awa soki tokika toloba réhabilitation ya mama emo ça va demander combien tala lelo comment est-ce que batozo kufa ata ba couvert zo malonga ko exact ba casque électronique exact tokei awa na clinique universitaire awa na campus c'est la même chose babisika nyonso ata toke na biso na hôpital soki ya 7 nyonso quoi c'est-à-dire ils a kaka ne ba benga na langage du journalistique il y a du potin, c'est-à-dire que au moment où peuple a besoin ça assoiffé ya koyoka elkamo ya malonga ba yene loko mo distraction pour peuple akita bato baza kutaba on a de chaque événement il faut bien ça mususu na landi bande kwa ide pesa wali que non Fachi il donne mandat sûr des mandats sûrs tu partages le même avis ata libata voter libata pena ba kokoli encore aye na une bo ata miso ba voter te ba votation eloko ezo tambola te papa ba votation ba moni ba nini na lobby pouvoir ya bango ba continue tout dans mande comme susu allô 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 oui allô Alors, na biloko wana kamera zosala kuna kamera soki kamera azalaka étranger na mboka na biso na biloko wana nyonso kamera zosala azoyiba mbongo ya leta population ezalaka na courant te ezalaka na mai ya bien te ya propreté salite etonda na babalabala mais caméra komi na mbongo ebele bongo population elali pona nini na tuni yangefa pona nini population se révoltaka te na komona makambo ya bongo. Merci beaucoup maman nzambe apambola yo population esala ba marche eganga solution mo mona na te peuple oyo azali abandonné à leur propre sort. Hein? Alors, peuple tout ça la boy, likama marche ezali souté. Toko sala action koleka ba marche. Toko sala action oyo leki likolo ya koleka bango pona to bloquer bango. Hein? Awa kota na pouvoir on est là côté lobby comme millionnaire. La capitale le plus sale du monde c'est Kinshasa. Ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est question pour les champions. Hein? Bambongo bazoyi ba wana bako bong seta mboka te bayi baba bong samboka rien lelo ozana poto hein soko zongi lo na Congo wa okoko regretter okochete makoronote mais ils sont là maintenant na tiaka bango bisika wana mama est-ce que peuple réellement votaka bango to batrikaka parce que bakota kana ya volonté à peuple te voilà peuple azumayel na ba élection ya mbala sima toko voter mutute peuple akozwa mutune na makasi atie wa stabilité de vote même si ba stabilité de vote bakozonga kaka bato ya bapaye bakozonga na mboka na bango ya Burundi na Rwanda te kaka mbamba na Congo oloba bate mawatro. Merci beaucoup prophète Ngefa, je crois que toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Bandeko boza ebele bolanda biso mais nous sommes obligés au kata parce que prophète Ngefa pe sengeli a salamaka mususu. Alors bino tout boza en direct qui ko s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision pour vous permettre déjà bozwa pe et vidéo ezoya en direct. En tout cas, Bozala est belé. Comme je vous avais déjà dit, à chaque fois que direct Salma, si vous avez besoin de soutenir, ou qui soutenir, juste dans les commentaires, au monde qui est à droite, au monde ici ou qui cliquer sur dollar. Pour moi, dollar est à place ou qui peut continuer la biso. Oyo, makoki selon makoki na yo. Et misolo na tangoya et kozala pona kosomba connexion pona tina na kosunga ndeko Ngefa parce que c'est vrai il faut atambola il faut carburant et tout qu'on sort merci na bino et surtout que Nathan surtout tozala na direct awa parce que il faudrait qu'il y ait des gens capables ya ko éveiller ya ko la musa ba congolais ba vérité ozolo ba ma awa bandeko ebele ba ko loba ngote o na bisaka bino ngo makambu tozolo ba awa eza très difficile bon mon ndeko mususu aloba yango akoka te bandeko to bolobaki bozala ki sima ndeko na biso Mike Mukeba merci beaucoup ndeko Ngefa honorable Mike enfin quand même libre et abi parce que to bundaki musala na biso na bino balende na presse je félicite la presse
mais oyo etikali ata remercier biso te ye na nzambe na ye. Nous on a fait notre travail yango wana tolingi lelo oyo vraiment bapoliticiens so bazala bapoliticiens ingrate tolingi bato bazala na reconnaissance na eloko ya malamu esali yo. namoni cameraman na yo nabundaki na nzala mposa mai asombeli ngai mai américaine nakoremercie ye. Monsieur merci mingi, que Dieu vous bénisse. Après so ebele mais oyo tobundi bitumba oyo yango moni tokosoutenir so baingrate tokosoutenir so baingrate babiso ba John Ngefa lelo nazola basolo nakosoutenir so baingrate parce que tosala yango na corps et âme mais tolingaka quand même ta salutation à Pamba ata remerciement Pamba ata todumi misolo te ekosala bien nasuki wana. Vraiment, merci beaucoup prophète Ngefa. Alors, Nabino surtout notre web Sabino Nengwana Bozala et Belé à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision Culture d'Excellence au rendez-vous. Merci Nabino Nyon surtout to komi na suka. N'habite prophète autour ba o lobi ke mabanga ezate. Te bande kwa poto balobi confinement. Ria bakangi. Et Western bakangi bidon tout bakangi oui, mais ça fonctionné. Alors biso pe bambote tokangi peti ju ba ofungola biso pe tofungoli ezaka ndenge ona pese loko zeloko biso eza soutien numéro na ngai et puis deux messieurs nazonga lisusu alende la tuninga boyo ko pesa mabanga tenga pesa salutation lokola Romain 16 lobby bino lobby bobimaka te botambolaka te bozala bandako mais na kata téléphone mais c'est aller okozala nini ya Western okotinda ria pe ekobima ba mosusu pe ekobima lokola bino bolobi sikoyo bino bona confinement biso pe mabanga na bambote ya pe na confinement tokangi pe yango moko confinement ko sina kuna ba banque efungwami na banini to bani pe ko pesa bambote eza mabete ponga prophète du peuple funa ba bien kolo apambola bino mbote ya suka numéro na ngana boya sa mbote et puis deux ale na boyi eloko nazo bisayo bandeko boka ngai toboyi ba pasteur ba mburiye bino coronavirus yango rondo raka shaka bab iraka toboyi yango parce que c'est le moment baluka solution ya kisi ya coronavirus menga na kopesa solution moko coronavirus soki ozwi na poto kamata mai tokisa yango 100 degrés 80 degrés zwa 2 vix ya bachinois tia yango na kati tikala na mbasi oyebi mbasi caleçon sous-vêtement abe yango limbanda mbasi otikali na mbasi ofungoli makolo okamati mai oyo otiei ozwi bolangi takunda ibembe omi finiki moto le kotu ofungoli monoko boye yango ekofungola mongongo soki esili opemi boye te sukola na mai wana obiki awa na Congo tokobana coronavirus te soki ozwi yango zwa makasa ya paipai zwa makasa ya manga zwa poso ya manga zwa lumba zwa tiwa melaka komona yango nini sinda zwa kasa maberenge oyi maberenge maoyebi maberenge mbala kasa mbala nga nabotama te nga botama na mbandaka oyoki ozwi yango otokisi okamati devisapitoti na kati okotikala na mbasi ya sous-vêtement caleçon ale otia na sima kolo ofungoli yango bazipiki yo ofungoli monoko no boye ekoti après 10 minutes tango bafungoli yo okotoka lokola moto ati kosukola sika okauki so si okauka olongoli makasa wana nyonso sukola na mai wana abuo bia esili na boyi bino bamexe na bino tradi oya bino médecine tradition na bino ezalaka hémorroïde oyeba hémorroïde na ningala kombo nango nini mosomba te hémorroïde na ningala kombo nango mosomba hémorroïde nsima teri beton Didier Mapasi nani docteur Hakim kosimbaka bafumbanga na basi kosimba babakime bati komburia bat oya pana sule bengo sule to boy bino basule bengo bomeka lisusu te tozoluka nini ekobikisa coronavirus tozali deuxième poumon ya monde après Amazon c'est Congo Zambe tondi solution yango ni okomona bango bakisi kaka oyo kaka bo mata kita oya bango bakisi kaka boma mama bakisi na bango encore oya bango bakisi kaka lape oya bakisi kaka mbiolongo adi boni boyko baventili oyo oya bango bakisi kaka yango wana okomona mogiene kwa ale azotambola
tala nzete monene azoleka na nzela kpaka ale ozolia posa nzete yango nini oboma mutu to nini. Alors nous refusons les embrouillements na bino eza bino na pasteur na bino bandi bon meka lisusu te bon meka so ba partir na bino te collègue na ote akota na mai mais collègue na ngai akoti atika embrouillement monsieur Alain alati mukaya poto nzoto mo monsieur Alain na bisayo tango un mètre alobi to za propre na koti na bureau na moni partout mai toto sa propriété ya wala sa koti na kati mais wala sa pas bon wama hein parce que ba mémoire abalisaka boye tala ba mémoire oya mike boye abalisa mwasi bana na ya liboso tondima yango et puis walesa comment osala bavantiri boye babondelaka avec katimini obotami na ndako ye azotambola bachaîne ezozwa na télévision ayaki okota nini na terrasse biso tozalaka na balokola te soki mbula ebeti batie bafarata tu ebimi bwakela bafarata na ye abimi na moburututu te sikoyo ye abimi na bola te ya solo président Tshisekedi ye oyo malade opekisa biso osala bosali te abimi na coronavirus te soki ngai mwasi ya paster wana efoto osilana pai nde koboma ngai abongwama batika kosala bavantire parce que bayebi nini après 3 mois ekoyaka lelo oyo na yuan place oyo ebandaki lelo bakomi libre misala ezongi ebandaki na chine esili na europe lelo oyo esestabilize mortalité tutu bingi te ezolese nini après 3 mois nini ekoyaka batika biso bavantire tolembi bavantire na bango basenga mbongo ndenge basengaka ya ba mpesa na banini na bande de voleur toboyi yango bate numéro nanga suka 00243 89 610 49 41 mosusu 00243 81 877 26 78 pe ya suka 00243 99 42 937 po ya mbote bakangi nyonso baagence pourquoi bakangi baagence nyonso biso mpe tokangi na basalitation te nalobi bakangi yango bango bakomi kaka bakangi tokangi yango toboyi su bato okumisa toboya nzambe tokangi yango ntango coronavirus ekosila baagence efungwami tofungwami mpe bambote te naboyi kombo ngai nde kode ya mbongo ngai nde oyo mabako banke ngai nde toboyi biloko wana tu toboyi yango pour le moment nasuki wana. Merci beaucoup, prophète John Ngefa, prophète du peuple. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'était chaud. Alors, j'aime sa façon de communiquer. C'est vrai, des fois, il est comique, mais il transmet des choses. Alors, ça, là, moi, comédie, mais makambo, ekokota, pe ezofanda. Merci beaucoup, Nabilo Nyonsotou. En tout cas, merci à toute la grande équipe. Couleur Bassélé, merci à Gédéon, là, qui est derrière la caméra. Merci. Non, chef d'ambition Jordan Panzoukia sur la réalisation. Merci à Bandeko. Tu as nouvelle tendance télévision Dona Kondé. Merci à Judith Ndombasi, Fallon Bitodi, Nancy Bassele. Alors, équipe Mobimba. Bino Nyosotu, Tolingi Bino Mingi. Merci. Ma partenaire Nabiso Succès Bar, Akitambo. Merci à Bandeko Tout Nyosotu au Batala Rabiso. Il y a Gianni Sita, Ntsonga Putubanga Michuri depuis Suisse-Hollande. Merci Nayo. En tout cas, Tokutani. Très prochainement. Bakagi na confinement, yo na confinement te. Na ba mbote sous aller. Ça n'a pas ta promesse. Ah bon ça va. Ça fa qui ça va. Ah ça pa qui ça. Confinement, mbote pe comme confinement. Bango bino fungoli biso to bandi pe mbote. Si, tu as confinement. Merci beaucoup na bino nyonso tout. En tout cas, chouchou na tatila, merci Nayo. Merci na bino tout. Beau s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Tokutani na live il y a 20h heure de Kinshasa. Merci beaucoup Bozala et belé. Nzambe abatela bino. Bye. Au revoir.